En tout cas, tosali bilanga mwa mbula ebele na eloko moko epesa biso mpasi mbula. Mbula soki ebeti topemaka mpo mbula ememaka bilanga na biso. Na série ya bilanga de richesse nde tozongaka. Banza London TV avec des Bruno original. Mbula eza nango eloko ya nzambe sikoyo inconvénient nini seloko ni ya makasi bokutanaka nango bamikakatano eza ebele mpo bamiyili bayaka bakuluna bayaka koniata kobebisa biloko na biso soko okenda koza Banza London TV avec des Bruno original. Difficulté oyo bokutanaka nango na musala oyo ya bilanga oyo na musala ya bilanga biso tokutana makambo ebele surtout mbulo nde kopesa biso pasi kutu ya koleka. Banza London TV avec des Bruno original. Baya kotala biso likambo oyo baya kobongisa nzela ngo wana bapasolo kuna ya koboma na babilanga na bandako mama kokufa tokufaki vraiment Banza London TV avec des Bruno original. Kio lobi eza mbula nde beta makasi batera se eza mikie epanzi banzela eza mikie so epanzi miluro nde ebebisi bilanga. Salut Mbote, bonjour. Salut Mbote, bonjour. Abonné à biso nyonso ya Banza London TV. Na bisaka bino na émission auto le bela nyonso avec Nadia GB. Tozalaka wana pona ko memela bino information, pona ko faire découvrir bino mboka na biso République démocratique du Congo. Franchement Kinshasa eza monene. Kinshasa eza monene makasi biso ba tofandaka na baba kitambo ba bondal wana to mona ba kotu te mais lelo quand même toyé tozala kata Kinshasa, toza vraiment na kata Kinshasa, toyé kokuta ba maman na biso bazo sala bilanga na ko approcher maman moko asa maman mokolo mais asa makasi azo sala musala ya bilanga biso surtout yebi bilanga c'est pas facile vraiment comment na maman neti biso ba jeune boneti nga na ko kate franchement mais maman asa mokolo azo sala vraiment bilanga tozo meka un peu ko approcher maman to mekoto na maman avantage ya musala oyo na désavantage nango ben inconvénient ni ba mona na bilanga parce que tant balo na biloko na bango ba kenda na tika bango ba ke banda ko na bango ba tika bango bazongaka est-ce que ba tika muta surveiller. Est-ce que assurance ni l'accent que ceux qui a qui le bien temps roya au tout tableau qu'on a mais bi bakuta na mibité bakuta na batama bete hein nyo surtout on a toujours le bilan vraiment na émission auto le bilan nyoso avec Nadia GB parce que mi tous les amours belé to moni ba jeune garçon bazali ba maman bazali tous a vraiment na kata Kinshasa en plein capitale ya Kinshasa tous a la commune kaka ya Lemba je sais pas si je me trompe tous a vraiment la commune ya Lemba na moni maman Banza London TV avec des Bruno original. Pasali, toujours mes campés autour de maman Mituna, maman Mbote. Vous allez bien? Oui, maman, tu es awa, le bilanga, vous aussi la bilanga, présenté dans le biso comme on a maman. Autant la caméra la biso, ah, autant la caméra. Maman Marie. Maman Marie, dis-nous d'abord, depuis on dit que ça la bilanga, maman pour ça on a côté, maman Marie. Depuis on dit que ça la bilanga, et que ça déjà combien de temps pour ça bilanga? En tout cas, tosali bilanga mwa mbula ebele na eloko moko epesa biso mpasi mbula. Mbula soki ebeti topemaka mpo mbula ememaka bilanga na biso. Na série ya bilanga de richesse nde tozongaka. Soki te tosali bilanga oyo mwa mbula ebele na kasi banda 1990 tozosalaka bilanga me mbula ederangeaka biso. 1990 maman Marie asalaka bilanga maman Marie yebisa biso kasi inconvénient ni nokuta na kana ngona musala opasi ni à part mbula mbula ya kapo mbula ezala ngo naturel mbula ezala ngo loko nzambe siko inconvénient ni seloko ni ya makasi bokuta na kana ngo bamikakatano eza ebele po bamiyili bayaka bakuluna bayaka koniata kobebisa biloko na biso soko okenda koza sirteke lobi okoya kokuta bilanga na melo kola bakuluna bakoya banyati mbula moko pe bakuluna babande obebisa biso biloko epesa biso insécurité toza nango awa bakuluna bamiyibi na mbula biloko pe epesa biso pasi yango wana mais na avantage bilanga eza bien po lelo oyo bana bazokota classe na koko teka mokala nanga na futeli mwana minerval na koko teka mokala nanga na sombi eloko oyo naza nango ezali na bavantage ebele koleka misala mosusu bilanga ezala bavantage ebele maman Marie siko neti mokala bobengo nini mokala ndenge eza boye monene boye soki neti faut teka ngo il faut teka neti na bacombien obimisa mpe combien pour futela mpe bana minerval soki lokwa mokala moko lokwa toza na série oyo mokala moko na koko teka 20 000 25 000 même 30 000
nakokoteka selon makasi na nga mpona sala mwa mikala ya mwa minene mpona banda kozwa lia mosu mwa 100 000 mpona kokufutela mwa ya minerva mpona kokolesa mpe libota bino moko boyebi kongo misala ezalaka te eza kolesa libota na ngai famille na ngai makambo na ngai nyonso ya vi na ngai eza kaka awa. Maman Marie, si ko batu nyonso bakonza boka na biso bakolanda partout dans le monde, o bakolanda émission oyo ya Dembanza London TV. En tout cas, okoki ko lancer message nini pas bakonza mboka ou bien bato basunga ka ba maman neti yo. Message ni okoyebisa bango. Ngai na koyebisa bango boye baya na bilanga oyo libération. Na libération awa tosalaka bilanga me toza na mutu penda oyo asungaka biso azate. Toza na posa musungi asunga biso na nyonso na bisaleli. Na ndenge tozosala bilanga tozalaka na musungi te. Libération ça na commune no préciser commune pour ceux qui mutaza pour ça sunga bino. C'est ce quartier libération site pe libération. Toza na 4 commune à Kinshasa. OK. D'accord, tozo continuer vraiment boss de Bruno, tozo continuer musala ba maman baza ebele. Tomoni pe maman mususa za kuna, ye bazo sala kaka. Musala ya bilanga vraiment. Vous allez comprendre que ma maman ya Congo baza makasi. Okomoni neti meme on nazo poussa na pembe na ye. Aza maman asi akoli me afandi kimi atakangi maboko te. Maman ndimi ko sala musala po azanga iloka kolia te, po asenga na balabala te, azo senga musala na ye. Balobi bakuta na inconvénient ya mbula nde maman Maria lobi. Na ebite to poussa pa maman mususu na ebite solution nini bakondi. Bokoki ko trouver le bango po na musala o. Maman mbote Mbote maman. Boni maman, on va bien. Banza London TV avec des Bruno original. Bien maman. Maman s'est présentée bayoka yo va tenir surtout bakotala yo bayoka yo. Biso ye yo maman. Voilà, maman sala yango yo maman. Oto zoko sala bo yebisaka pe bakonzi. Tala pasi tozoko nyoko mana age na biso. Bino bana pe kutu misala ezate. Soki bino bana misala ezala. Mbelenga mama ya boy na boti bana. Na ko gunza malisusu boyete. Soki tozogunza maboy. Pona nini pasi. Pasi ezoleka biso. Biloko yango tozolona ezobonga te. Tala ndenge ezote. Tala ka mwakisi. Ole 3000 nalia na kesomba pona tia. Kasi biloko ezobonga te. Siko bango bakonzi. Bako tala biso ba makambo oyo te tozonyoka na mukili ya Congo. Vraiment maman a lancé message bakonzi bote la bango. Maman tokute na maman mususu kuna lobi mbule tungisa kabino. On peut lancer message nini na gouvernement ou bien na batunyo so basungaka bato base belé ba boss de Bruno bazana ba Londres wana ba gi basket basali ba ifet ya pe bazali basungaka na bango bato. Message nini ko lancer pour epekisa basa ila mnata canalisation moko epekisa kambula ebe bisamisa na. Yango yo mama kutu oyo basalaki kuna. Oto zoko loba. Oyo basalaki oto zo sala prince ekende campus ekende boy yango ebomi biso po nani okoti kuna te tozalaki boye te nde soko okoti kuna okomona mboko ndenge telemi boy te kuna na kwa cimetière wana na wenza bambo ndenge tokubebi boye ata biloko ezobonga te a cause ya prince wana ba yakosala kuna mai nyonso soki wutu kuna ale koti awa ale ndenge oyo akita boy bilange kundami awo to kundamaki oyo soki omoni makasi kolokota banjeta kolokota ya koluka ndenge zongi boy kasi bango bakonzi bakipaka batu te ezala oyo akomini na biso baya ndenge bino boye kenini pasi nini bozana ngwao tomana kango te kasi bino ndenge boye boza bana il faut boyebisa bango baya kotala biso likambo oyo baya kobongisa nzela ngo wana bapasolo kuna ya koboma na babilanga na bandako mama kokufa tokufaki. Vraiment bakonzi ya mboka na biso po mekampe kotala likambo parce que maman na biso basi bakoli azo sala boya zo kanga maboko te aboya senga aloboyi babenga endoki lobi yango azo gumba mukongo na ya asala bilanga. Alors nzela o canalisation ya mai o eleki, vous allez voir ça en image, canalisation ya mai wana e empesaka bilanga na bango ekola bien biloko na bango ekola bien te tala matembele zo bota kitoko te zo bota na ba rouge parce que mbula e dérange ka bango siko saison sèche pe Cécile et yango comme kokota bakosala ndenge nini bazana besoin ya lisungi soki bosungi mama ya boye asala musala na calmement et kozala bien mingi ba mama baza mo epele to
namoni mama mosusu ebele po eza te ke mosala motu na moto ayaka na ntango na ye na ngomba na ye soki te toza ebele bango bazolela nzela ezobebisela bango mbula ebomelaka bango bilanga na bango ebomelaka bango bandako mais faisons quand même la part des choses bakonzi ya mboka na biso bomeka kosunga bamama peut-être mama aza veve apo okolaka bana ye moko azosala mosala ye moko tomeka kosunga bango mbote mama boni oza bien biso mpe toza bien na ngolo ya nzambe mama c'est présenté biso de Mbanza London TV bato bameka mpe koyeba yo soki oza kombona nini kombona mama Ngieki Formosa. Voilà, maman Ngieki tokuti yo na bilanga awa bilanga na bino eza munene mais kana nikoyebisa biso ba difficulté oyo bokutanaka nango na musala oyo ya bilanga oyo Na musala bilanga biso tokutana makambo ebele surtout mbulo ndeye kopesa biso pasi kutu ya koleka mama ndenge tozaba tozongi na zero tozalaka boye te pasi toza nango nzela baya kosalela biso awa yango mutu ekokunda deja do nyonso te omoni libengi wana kuna libengi wana ekundi kuna na ngambu nyonso bokomi nanu kuna te nyonso biloko nyonso ekundami donc kuna mpe bandako ezalaki nyonso ekweya bandako bilanga mpe ezali nga mpe kutu bilanga mosusu eza kuna edidi page toza nango bakonzi batalela biso likambo nzela oyo babongisa nzela mpo biso tokundama lisusu te nde naza bonga naza mama veve na milesa kaka nga moko na milatisa kaka nga moko naliaka na mosala oyo sikoyo soki tokundami lisusu ya mbala oyo nakobika ndenge nini na bana na ngai ya makoko. donc maman soki to comprendre bien difficulté oyo bokutami nango eza parce que bafungolaki nzela ya canalisation ya mai mai prince oyo basalaki wana efungoli mai wana batie terasi moko monene place wana ekotaka mai nyonso wana eyebo ewutaka likolo ekiti boya lepa soki nzela koto mpe lisusu na cimetière ndenge moko basalaka ndenge moko na koto mai ya boye na yeboye ekokutana bilanga nyonso ekundami tozalaki te. Mais bateau oyo basalaki musala wana moi je mérite d'abord poser une question bateau basalaki misala ya canalisation ya mai est-ce que bazwaki temps ya ko étudier terrain bayeba ke bato bafandaka bilanga ezali oyo ezosunga mama peut-être afuta ndako afutela bana na classe afutela bakoko est-ce que bazwaki temps kotuna bino koto ezalaka ndenge nini avant basala mama bayaka na bango te bayaka te bakonzi bayaka na bango na jardin te bayaka te eli pasi na biso ka yango wana. Bon, maman, biso émission na biso était la maka partout émission oyo to le bela nyos avec Nadia GB bato belé vraiment les bandes mboka bato balandango les gens bato basunga bato bazali oyo bakoko oyo kapé o lancer message moko boy bato net ba Lionel Kibal ba sunga kapé bato azali wana ko yo kapé mela na bino nde balobaka na lingala soko ko lancer message moko bato nyos o basunga boka ba yo kaluka biso to lingi basunga biso biso toza baveve ndenge toza boye baveve pasi toza nango kaka difficulté de biso toza nango kaka ya pasi bilanga oyo ndo ezokundama bedili pasi bayokela biso mawa basalela biso nzela bana baterase oyo mai elekaka ti kuna na kalamu kuna na se pasi na biso toza nango yango wana babongisela biso kaka nzela. Voilà, merci beaucoup maman. Voilà, toujours continuer. Tout mes canons comme on a de veste tout mon nom maïwana où ils ont dérangé vraiment ma maman. Maïo ils ont fait ça ma maman parce que maïo ils ont fait ça ma maman parce que pour la banda kuyango wana vraiment bato bazaka susute mabele meni maï bato bazaka papa wana mukolo ndako wana bozo ko ndako za munene mais mukolo ndako wana akufa na souci pour ndako na mwasi na mobali balandani mais maman boyi kofanda maman boyi kokanga maboko andimi aya kosala musala po epesa ta mo 1 franc asomata lipa na lia asomata mo liputa na azipa nzoto siko soki bozo sunga mama ya poete lobi ya kosala ndenge nini lobi yango ngoni bashiki bazozala belé pour peut-être maman azobokola bana ye moko peut-être azobokola bakoko ye moko bomeka un peu kotala kaya ba maman o tozana bilanga ya deta bolobi eza wapi bilanga oyo bilanga bobenga ko mona kisesu voilà tout ça vraiment na commune ya kisesu bilanga oyo eza munene de beste ko meka un peu ko so ba image bomona bilanga eza munene makasi ba maman baza pe ebelé Maïwana, bon, mais qu'un peu qu'on trouve les banques solutions parce que saison sèche, excusez-moi, saison sèche est comme déjà aussi la toujours comme un boula.
bamama bakoyoka lisusu mpasi ntango mai ekoya mosala nyonso ya pasi ya mokongo oyo ekopesa bango kaka pasi. Vous allez suivre en image de best, si tu es d'accord avec moi. Les images vont parler d'elles-mêmes. De best vraiment ba image à suivre. Mais maman boy ko fanda, maman boy ko kanga maboko andimi aya ko sala musala po epesa ta mo infra aso matali pana lia aso matamo liputa na azipa nzoto. Siko soki bozo sunga mama ya boete. Lobby à kosala ndenge nini lobby yango no ngoni ba shiki bazo za lebele pour peut-être maman zo bokola bana yemoko peut-être zo bokola bakoko yemoko bo meka un peu kotala kaya ba mama o toza na bilanga ya deta bo lobby eza wapi bilanga oyo bilanga a bo benga ko mona kisesu voilà toza vraiment na commune ya kisesu bilanga oyo eza munene de best ko meka un peu ko so ba image bo mona bilanga eza munene makasi ba mama baza pe ebele Maïwana, bon, mais qu'un peu qu'on trouve les bango solutions parce que saison sèche, excusez-moi, saison sèche est comme déjà aussi la toujours comme un moula. Ma maman bakoyoka sur pas si tant au maïkoya, musala nyonso ya pasi ya mokongo oyo et qu'on peut ça bango kaka pasi. Vous allez suivre en image de best, si tu es d'accord avec moi. Les images vont parler d'elles-mêmes. De best vraiment ba image à suivre. Voilà, abonné na biso nyonso ya Dembanza London TV. To yebisa bino ke toza na kati bilanga, tozo continuer ko interviewer, to interviewer déjà ma maman. Boyoki ko lele ba maman. Siko to moni pe papa moko azalia wa, azosa musala na ye. Papa mbote hein? Banza London TV avec des Bruno original. Boni oza bien. Oza bien. Kombo nani? Kombo na Gédéon. Voilà. Gédéon, yebisa biso manu, ba difficulté nini bokuta na ngana musala na bino oya bilanga o. Musala oyo bilanga eza pasi makasi na lona tolona na ba moins cher c'est que misala moko mbongo emonana te bamama balela misala tosala mbongo epesa na pe biete daka baloba mbongo eza te yango tosala kaka po so tozwa ata 500 isungi biso. Voilà, maman balobi mbongo ezomonana te. Alors tozuti kozana elanga sikoto comme na période ya mbula na ba neti mbula ezobanda boye pasi ni bokuta na ona bilanga la bino on pasi kaka ya mbula so mbula ebeti bebisi bilanga wana siko bamama bakomi na pasi ya musala ezomona sute. Mais tomoni mai ezali ezoleka eloko ni esalaka so mbula ebeti bino musala ebeba eloko ni esalaka bongo. Mama nayoki oyo olobi eza mbula nde beta makasi baterase eza mike banzela eza mike so epanzi miluro nde ebebisi bilanga. Voilà, okoki kosenga nini pa bato bakonza mboka bato nyonso bakotala émission oyo okoki kosenga bakonza mboka basalela bino nini mpona bilanga na bino? Akosenga babongiseli biso baterase batieli biso babongisi baterase batiango banini batie bamiluro ya milai minene pe po eprotéger biloko. Voilà, ma copine mususu pas ali awa. Ma copine peto mekanon ko tuna to kuti paso sa musala na ye. Aza mosi kitoko me aboyi na ye kolanda ba mibali baka bene mbongo lobi asanga na ye musala na ye oyo esunga ye. Ma copine bonjour. Bonjour. Kombo na ya. Kombo na Rebecca na bana commune de Kisef. Rebecca pour ça moi boye. Voilà. Bien. OK. Rebecca, tu as ça musala oyo yebisa biso non. Avantage nini d'abord avant to comme na difficulté. Avantage nini za na musala bila? Musala oyo esungaka tata kotangisa makambo mosusu ya kolia makambo afutela ndaku ya tobikelaka na musala oyo so tolandika musala mosusu mawato oyo tobikela yango eloko eboma biso kaka bamabenge banzela babongisa biso eponse yango ebomi bilanga poto. Kasi presse yango basali kaka avantage na bino ti makadam wana basali kaka avantage na bino po botungisa makate bozwaka motuka siko de l'autre côté ebongisi de l'autre côté ebebisi lisusu ndenge abengana nde bato esprit mabe baza bato bakufa bato bakunda babiloko ndenge na ndenge tana bakoto misu basali mais mabenge sala mite yo sala makaka na wenja bambu yango mo direction mai na biso euta kuna yango esele sandi bo. Mais Rebecca mais quand on peut expliquer biso ndenge mukala ezabo nene polo na matembele ebele bo il faut bimisa combien yo peut au récolter combien mukala mbima polo na boye 25 000 so mukala matembe Polono pesa bano balona, o pesa ba M sous 5 000, M sous 4 000 kokuna mukala 5 000. Mbon akisi 5 000. Faloza na mikalebele ko so mata ba kisa 30 000 ate 40 000. Mbon so eza maboko te ma wa trop.
siko kolona bino mo bolona rate bo pesa ande bato balone la bino biso misu pe tolona misu za kolemba opesi mutu mususu alona. OK, merci beaucoup. Tozo mekampe kotambola de best étude d'accord avec moi. To mekampe totala mai eza côté nini. Mai yango yo. Mai yango yo. Mai oyo et empêcha ka bango musala. Soki mbule beti bozo mona ngo boye po toza na ilanga. Toza na ilanga nde bozo mona ngo boye. Mais tant mbule yaka mai oyo e yaka na vitesse makasi et bebisaka bilanga oyo nyonso. Donc direction nango e bandi boye et qui est vraiment tikuna musika. Comme ina kisesu eza munene. Moi-même je me tombe. Mais na yepena na monyo bozo lekelanga yi eza tellement munene bozo mona ba maman bazo sala bilanga. Mai oyo e uti boye et qui ti likolo kuna musika. Donc soki mbule beti moni mbula mususu ebetaka makasi wana. Donc soki mbule ye et bebisela ka bango bilanga oyo nyonso tu okomona mutu abimisaki par exemple 30 000 nae a sombi ba graine poalona o ndunda o matembele mais ce qui mbule ye et memi yango nyonso tu omona mutu travailler sur na perte donc oyoki mukongo pasi na mbongo PKI gouvernement s'il vous plaît bo mekape kotala ka ya ba maman na kati ya Kisenso ba maman ya commune na Kisenso baleli bozaka na député moko te na Kisenso bozaka na député te ba député bazala na ba shooter bazala ka mais on bino bo voter approche s'il vous plaît de Rebecca pour ça dans le mouquet député bo voter na Kisenso c'est comment c'est qui na député ba voter mais na zaka te na kenda ipen pas mal mais oyebi quand même député na bino ya Kisenso te ukuta mabeto kaka o député mais to monete kombone nani na bosa inde komone GDO yo oyebi komba député na bino donc bino na commune na Kisenso boyebi komba député na bino te mais vous êtes na ministre moko abima na Kisenso asate ata mutu mo pe na papa Nero Mbungu asalaka ya wapi koto pe na komate to ebi pété koto pe to mona biso ata mutu te mais to yoka ki asalaka ya Kisenso non Nero Mbungu azala koto te lo bande oya matete kuna oya biso Kisenso se koto na komate ah Kisenso ezaka mibale eza mibale ya munene banda awe kena lu flag tina matete kuna se kuna ah donc bino awa bozana ba kondi moko te oboki ko belela pe lelo boye ba soutenir bino azate bon tonyo kama ko belela boss de Bruno original yeso bengi yeso lobi na ye atala kana bino ako trouver bino un peu solution boss de Bruno vraiment a ramonto moko bien so la bien belela boss de Bruno yebisa boss de Bruno tal kana biso mais yo tan communauté oyande ni boss de Bruno atinde la biso pardon oza besoin nini ala posa tinde biso ba bilo mususu e bien ba mbongo to sasa musala ta musande to kena kufala age na bo fina tanga ta université na linga na saka musala e bilanga mawa to makasi esa nga passe na za posa nde asunga biso populaire na biso. OK, merci beaucoup boss de Bruno original ayoki akosunga bino voilà to comme ko vraiment na suka to comme vraiment na suka évaluation automeka ki un peu koya na commune na Kisenso c'est comme ça qu'on appelle voilà Kisenso Kinshasa eza monene. En tout cas, babone na biso nyonso ya Dembanza London TV, Kinshasa eza monene bo meka kotambola bo comprendre difficulté nini ba maman bazana ngo koto. Tu verras que koto bato bazo bika kaka na bilanga oyo moni jeune fille boye lokola Rebecca aboyi kotambola alobi aya gumba mukongo na ye asala bilanga po lobi azwa mbongo asomba mwa plante asomba mwa chemise mwa jupe. Alors bakonzi ya mboka na biso botala bango koto bato nyonso pe batamite mamawa bozaka pe ebele o bopesaka pe ba musicien mbongo bopesaka ba joueur mbongo ba joueur pe basungaka bato bazali oyo moni ki ozala motema bolingo ya ko soutenir ba mama oyo azwa ta mbongo akosomba graine mama odi lisasi bino bato bosungaka bato bagi basket boye pe koto yo bosuka ka kuna te biso kuna mwa ville bosuka ka kuna te boya pe koto voilà pasi makasi koto tozo souffrir bozaka na mai koto yo ba mai eza yango ba mai bozana courant bozana mai régie des eaux ezali mais makamo koli o makamo susu peut-être ndena tanga susu na za posande na musalo yo olukela musala mo na sala faina mitanga na matata université ozo déjà diplôme d'état na kata nande okatana skofo bandela diplôme d'état tala misala oto bunda misala bato matembe ko somba ba binisa bisa ta matembe ndebe
souci na za pour ça bandima ata na charge na temps. Voilà, boyoki message Rebecca a lancé. Asa vraiment on a besoin que tanga batu nyos besoin a besoin que soutenir Rebecca. Numéro na biso ezawana, numéro vraiment yana dia GB ezana sewana o asa pour soutenir Rebecca o bengi biso to koya awa to kokuta na Rebecca po azana ka mukala ne yango wana au sabilanga ne yango wana. Voilà, donc surtout yana bilanga a to komona na biso yo. OK, o nyos asa na besoin que soutenir batamite mamala moto bengi bino, bo mekampe que soutenir Rebecca azana besoin que tanga sali bilanga trop alembi, asa maye la classe a besoin attanga assis à ma classe d'ailleurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Moi Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ. Je vous dis au revoir. Des Bruno original.